ici. On va montrer la main papa. Mais radio du solo est branché. Mais oui, il y a un groupe qui la femme de la gare, on a qu'à t'en là. Mais c'est qui toko. Mais quand on dit ma maman, on dit mélangaï. Radio du solo, ils en a top. Mon côté. Radio du solo 5 ans. Radio du solo, wetu abana ba mwena Kongo. Nga biloko ya makele papa na jako landa radio du solo papa likabolo kikagra. Bana tala biloko wana tika na kudia lisusu te po radio du solo ibandi. Merci ibandeko oyo bozali kolanda biso na kati na radio du solo ebandi. Ya solo bandeko babolingo oyo bomesana kolanda biso na kati na radio du solo. Lelo tozali na masolo oyo tokobeta masolo ya mboka. Masolo ya mboka tokobeta bandeko lelo awa na kati na mboka na biso mboka ya Congo. Vraiment ba viol ezali kosalama na kati na mboka ya Congo. Pe makambu ebele ezali kosalama na kati na mboka ya Congo. Yango bandeko lelo esengeli to solola biso ba combattant ya résistance pe na pouvoir ya occupation o ezali na kati na mboka. Ya solo bandeko oyo bozali liboso ya radio oyo bozali kolanda biso. Bandeko bolanda masolo oyo na bokebi. Lelo toko parler sur Zakari wa Babaso. Zakari wa Babaso azali nani? Ya solo bandeko na biso ba Congolais lelo tokoma kopesa batu ba nationalité oyo biso moko tolingi oyo witi na makanisi na biso topesi kaka tolingi kopesa batu ba nationalité oyo biso moko tolingi. Moto alali aloti ndoto abimiseli moto okomi nationalité boye wana toyebi yango, il reste maintenant à vérifier. Zakari wa Babaswe azali journaliste oyo bino nyonso boyebi na kati ya Congo motu moko abosani yango te. Mais lelo bandeko tolingi bino bo juger Zakari wa Babaswe. Est-ce que azali collabo ou bien azali combattant? Ya solo bandeko ebele balobi ke Zakari wa Babaswe ye azali collabo. Ye azali ko travailler na pouvoir ya occupation na kati ya mboka. Ye azali ko pesa ba message ya 5 chantier. Ye azali ko détruire peuple congolais. Wana ezali maloba ya bandeko. Alors motuna na biso tozali ko tuna bino bandeko mayele. Zakari wa Babaswe azali collabo to azali combattant. Na banzi na bandeko pona kokota na moboku ya masolo na biso esengeli koyeba musala oyo ya ki journaliste oyo ndeko na biso azali kosala. Malgré ba polémique ya moke akolekana na YouTube a lobby oyo esengelaki aloba. Mais bandeko ngai personnellement nazali komona Zakari wa Babaswe azali moto ya mayele pe azali moto oyo azali na mayele koleka. Pamba te na koloba mayele ya Zakari wa Babaswe azali na mayele moko ezali terrible. Mais biso ba Congolais tozali ko comprendre yete na musala kitoko oyo Zakari wa Babaswe azali kosala. Musala Zakari wa Babaswe azali kosala azali kolia mbongo na ye na pouvoir oyo ezali na kati na mboka. Vraiment azali kolia mbongo avec toute beaucoup de intelligence pe na sagesse mingi oyo azali kolia mbongo biso ba Congolais tozali ko comprendre te. Na banzi Zakari wa Babaswe azali combattant. Lelo bandeko ebele bakokota doute pourquoi na lobi Zakari wa Babaswe azali combattant oyo azali kobunda presque kutu koleka ba combattant mingi oyo tozali na poto. Na banzi yonde ko combattant lokola ngai PDSV nazali combattant. Na banzi po biso to banda ko kanga kanda makasi
to banda ko silika mingi koleka na situation actuelle oyo ezali na kati na mboka, c'est grâce à lingala facile oyo tobengi Zakari wa Babaswe. Ye akomema kamera na ye akei alakisi esika salite bosoto ezali na kati na mboka. Yo awa na kati na Europe otikala jamais kozwa kamera na yo soko kei Kinshasa o filmer esika moko olakisa bisika salite pe olakisa. Mais Zakari wa Babaswe azali kolakisa salite o ezali na kati na Kinshasa, azali kolakisa ndenge gouvernement na o ezali ya occupation na kati na mboka na biso ezali kosala eloko moko te. Bandeko botala lingala facile très bien. Bokomona ke Zakari wa Babaswe atelemisi biso pe mingi na kati na Congo na ba image na ye na kati na Europe na ba image na ye komona mboka oyo bazali koloba 5 chantiers mais bazali kosala na bango eloko moko te. 5 chantiers mais bazali kosala eloko moko te. Alakisi bino banzela ezali ya kokufa, alakisi bino bato bazali ko souffrir misala ezali te, alakisi biso hôpital ezali te, alakisi biso ba école ezali te, alakisi biso gouvernement wana ezali kosala eloko te na kati ya mboka. Ndeko ozali kolanda biso na kati na radio lisolo, zwana no conscience na yo. Makambu oyo Zakari alakisaka na lingala facile, est-ce que ezali pona intérêt ya gouvernement wana ou bien azali kolakisa biso ke non gouvernement oyo na fandi awa basalaka na bango eloko te, ba classe ezali te, banzele ezali te, misale ezali te, eloko moko ezali te, mutu akobota mwana na ye abwaki na nzela, mutu akoyiba tala ndenge bazali ko maltraiter batu na kati na mboka, social ezate, vie ezali pasi na kati na Congo. Zakari wa Babaswe azali kolakisa ba image wana tu na lingala facile. Yango biso pe na kati na poto totali ndenge Zakari wa Babaswe azali kolakisa kine ezali vraiment ya kokufa ya kobeba. Alors biso tozali ko comprendre ete tangu Zakari wa Babaswe azali kolakisa na kati na Kinshasa po biso to mona ke non, en tout cas Hippolyte Kanambe asali na ye eloko moko te. Biso na poto tozali ko sepela ko tala lingala facile ke Hippolyte Kanambe asali eloko te. Tomoni yango banzele ezali te, ba classe ezali te, biloko ezali, miyibi kini koboma, courant ezali te, azali ko kene kolakisa esika oyo ba courant kutu ba ville mususu ba zone mususu bazwaka kutu ata courant te, mai pe ezalaka na yango te, azali kolakisa bato bazali ko kangama na kati na ba courant, électricité ezali te, mulili azali kolakisa nyonso. Ndeko Congolais ozana kati na diaspora yo yebisanga esikoyo. Congolais nini oyo ala filmaka na kati na Kinshasa azali kolakisa mabe ya Kinshasa ke biso na poto tomona. Soki ezali Zakari wa Babaswe te, lingala facile ye azali kolakisa nyonso tu oyo ezali na kati na Kinshasa oyo ezali ya mabe. Azali mayele ya Zakari wa Babaswe. Alors na tango aye kote oyoyo afingi na eba na poto. Afingi bana ya poto ba combattant bozali ko sala rien, bokita na kati na Kinshasa boya ko bundela mboka, ba bundela mboka na kati na Kinshasa. Mais ezali pe message patriotique azali ko pesa to kita na mboka to kende ko bunda. Bandeko, ceux qui vous comprendre Zakari wa Babaswe azali mutu moko azali très malin, très intelligente ke na masolo na ye ndenge abetaka. Vraiment lakisi mabe ya Kinshasa aye kotoyo afingi biso. Bandeko kita no mena ba Congolais otozana kati na diaspora tokola. Est-ce que Zakari wa Babaswe c'est un collabo, c'est un traître? Ndenge biso tolobaka na kati na poto ndeko nyonso tu oyo kolanda message oyo, message patriotique aye bako juger Zakari wa Babaswe. Zakari wa Babaswe azali mayele ya kosakana te, azali ko jouer ba jemoko oyo esengeli na biso ba Congolais ba combattant to zwa mayele mingi oto moni na kini salite ya kini mabe ya Kinshasa eloko ezali ko sala mate ezali Zakari wa Babaswe. Akomema kamera na ye na batu quelque part bakei ba filmer moi banda ko biloko bien akomisi bango ke non 5 chantiers voilà tolérance 0 5 chantiers akomisi bango. Mais
na soki totali bien na ba film ya Zakari wa Babaswe, est-ce que makambo mingi o ezali wana ezali kaka ya mabe, ezali pona ba avantage na biso ba congolais o tozali na poto revendiquer, poto sikola mboka na biso, ezali na avantage ya bato baza na pouvoir te po makambo o soko tali na lingala facile okomona vraiment que ba défaut ya mboka ya Congo vraiment okondimate. Oko comprendre te Congo est comme boye, passe ya courant, inondation, nzala, muyibi, bandako ezali te, misale ezali te, Zakari azali ko kende, azali ko tuna bato. Yango biso pe totelemi awa. Mais musala o azali ko ya aye na poto, atie makelele bandeko. Bon comprendre Zakari wa Babaswe azali très malin, azali ko sala mosala moko éveil patriotique, mais biso ba congolais to azali ko comprendre yete boko pesa ngai raison. Musala azali ko sala musala kitoko, mais biso nde to azali ko comprendre yete soki aye afingi kotoyo tozui, mais to landa ba bien fait oyo azali ko l'acception na kat na Kinshasa po biso ba congolais to telema. Ya solo bandeko ezalaki wa bino toujours DSV Diana sur le photo de vous pertale moto toujours na kati ya bato radio lisolo deux fois T. Oye baka bino bateki mboka elongo ye baka bino bateki mboka elongo na bango na baka bomasa bana Kivu bana Bakongo lobe na lobe mpe baka fota ye baka bino bakolabo elongo na bango na baka empoisonné banekanga bana Kinshasa bina lobe lobe mpe baka fota betombango ya bakesande stratégique totia ye kobotola bantu mabele yokomi kosalelaka bango banilotik otimolaka libulu po bango bakunda yo oteki mabele bakoko batikela yo mabele ntani okotikela bana na yo ya solo bandeko bino moko bo juger message oyo. Est-ce que Zakari wa Babaswe azali kolabo to azali combattant? Bo juger yango. Soki azali kolabo, bo yebisa ye azali kolabo par rapport à quoi? Soki azali combattant, ngana ko confirmer bino Zakari wa Babaswe c'est un grand combattant. C'est un grand combattant na makambo oyo alakisaka na kati na Kinshasa po biso to tomboka. Makambo oyo Zakari alakisaka na Kinshasa, pasi ya peuple congolais na kati na Kinshasa, yango epesa biso na kati na diaspora kanda, yango biso to tomboka ka parce que tozali komona ba ministre bazali ko tambola na ba camion ya kitoko, ba médecin bazali ko souffrir, ba maître école primaire soit ba professeur bazali ko souffrir. Passe c'est na kati na mboka grâce ya Zakari o azali ko l'acception ba image oyo biso mingi na kati na poto to telema pona résistance mboka ekufi mboka ekei. Motuna tozali ko tuna, est-ce que Zakari wa Babaswe c'est un collabo ou bien c'est un combattant? Ce que azali collabo, loba azali collabo par rapport à quoi? Ce que azali combattant, lakisa ba effet na ye, ngana lakisi ba effet na ye ke azali ko révéler biso ba chose cachée ou ezana kat na RDC, mais journaliste mon côté na kati ya Congo alakisa biloko o Zakari alakisaka. Vraiment bandeko ete ya pe biso o tozali ko landa ba mouvement ya résistance ke na kati na ndeko bo comprendre ndeko soki aye koto ya fingi ezali pona ko tromper toujours pouvoir en place que afinga ka ba combattant afinga ka alobaka boye, mais Zakari wa Babaso azali pe ko bunda sans le savoir na kati na Congo, mais biso tozali ko ignorer ye na makambo o azali ko lakisa biso. Merci na bandeko nyos o bolanda ka biso toujours na masolo na biso ya sianzete nzambe ayeba pe ko pambola bino na ba jugement oyo tozali ko sala eboto. Elongo na bango na baka bomasa bana Kivu bana Bakongo lobe na lobe mpe baka fota ye baka beno bakolabo.